Mutakomi singa on a zan les ensemble. Donc la canal na yo fait. La canal na yo que c'est que comme ozala. Mais quand on a zo betali solo. Na bombité. C'est ça problème que vrai. Mutakomi singa boza nzambe. Nzambe to comme si biso boza. Oui. Allez la canal. Mutatenga na scène eza ya mayo. OK, mais ça dit que ya moya mono ezaki illustre. Oui. Ya moya na question. C'était si vous prenez la vitesse j'ai fait number. La vitesse non mono. Yo nena vitesse. To vivre. Biso tout to rana ba relation na poto. C'est un petit peu de photo. Ou soit il y a un sentiment dans le monde qui est photo. Mais il y a des gens qui se platent. Il y a des gens qui se platent. Il y a des gens lesbiennes à la tige pour me péper. Autant et pour me péper, on a l'équipe de Tchèque. Et finalement, je peux pour me péper. On passe dans le tatouage. Là, c'est bien d'abattre. On doit le cahier. Qui est-ce lesbiennes qui ont place aux alliés. Place aux yosa. Ils ont la même scène, ils ont la même lien de tournage. Si tu place bolo ba combo nanga, il faut boya. Na bula ko bota, na bula raté, basta nanga so ba nini moko ba misapi, moko ba jemo ba buzoba ku na linga ngoko duté. Ngoto mobile nanga ko misanga ba jabu buzoba te ba misapi bele bele na ndeni. Motenabino Balandi émission Nyonso Makambu présentée par votre chroniqueur, artiste, comédien Caris Idissou. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube. Karine Yamado TV, la femme de STL Côte Cœur. Kaka nengenzo tunaye zalaka munene bosepela kanyango. Nenge yepe azalaka munene mama oyo ayebi kofanda na bana. Nyonso Makambu ezali émission oyo emelaka bino makambu nyonso tout. Oyo vivraka na kati ya monde ya théâtre, na kati ya monde ya média en général. Caris Idissou ayela kabino na émission parce que azali nyonso makambu nyonso doit kolobela pour que vous découvrir pe ba vraie face. Il y a des artistes nabino obolingaka obotalaka na bandako nabino partout dans le monde entier. Caris Idissou azongaki déjà na sans c'est la toujours musala makamsu do solon vraiment to kuma na suka na expliquer bino makamsu émission lelo c'est pelisinga ya koyambela bino oazali actrice mo bosepela on est tellement mingi na mix oyo yepe aningisi makamna ndenge na ye toyeba loni esali ke pa ningisi makamna ndenge na ye eza nini esali ka ningisi makamna ndenge na ye babi bana lemba ne mikolo bana lemba moti pena avant de présenter oazali invité na biso lelo na kopesa mbote na Michel Lenfou le grand saoudien Michel Lenfou le grand saoudien de Tambila bakata ezobota kaka Michel Lenfou le grand saoudien bambote na ngo partenaire officiel ya Caris Idissou et ya Karine Yamado TV bambote na vraiment ya ngoyo c'est peut singa sikoyo blo ngo moto fa 3 pesa biso déjà invité sur na kasa plateau na kombo ya mama Goa la donna autrement dit facile à garer nzoto pété. Maman bonjour. Bonjour Caris. Maman bonne santé. Bien. Trop belle hein. Merci. Musicienne, danseuse, actrice, comédienne. On a le comédienne. Mais va clip na mon que on va clip. Maman il peut ça m'a banding et tout. Il peut se manding et tout. To boyata. OK maman eza eloko bon ya inyam feza mba bosote mais eza na mutu moko tana aibi pena do na genti abunika la bila mba moka boy. Et puis c'est de la route ouais pas comment place à ouais bonjour na balandia Karine Yamado TV. Bonjour Nabino News to balandara Karine Yamado TV et pe bazuli baku ya rolandanga la donna artiste et comédienne Nabino nazam moko ya ba comédienne Nabino au basara théâtre parmi bagag qui sont monara partout dans le monde ngayo la donna donc on continue sous et bambote place Bozali bonjour bonsoir ça dépend d'engue écoutez la bino et bonjour à ma maman chérie Adeline Chama et ma petite sœur chérie Theresia Kamba 1m80 mon grand frère chéri nous des cantos homme swag la cadette Elena Banaka la donne aussi dans groupe nini pour te découvrir na YouTube oui mais aussi dans groupe nini c'est que la donne comme artiste groupe ouverture
groupe ouverture. Yaya Mayo. Yaya Mayo. Bandeli kuna. Na bandeli na groupe ouverture Yaya Mayo. Yeni mpasali po bato ba découvrir ngai. Ezali non ka par hasard. Par hasard quand nzamba zala na bolingo na ye. Jour moko tobimaka na copine nanga. Et abisinga kana ke ko accompagner ye ando sa filme. Na ke ko accompagner filme mutakomaka on ya Mayo. Metteur en scène pe dans ya Mayo. Na ke pe ko tika na kutena ya Mayo ya bisinga pe tinanga na mono kala na mono lisule lo nga biangola ti. Ponga ngola. Kinga mpa ya kaka. Petit nanga na mono kala na mono lisule lo na sepel komona yo. Mais na opeso tableau mo faut ça. Sinon ko kata bi on faut ça là. Moi la main nanga pa bi faut ça là. C'est bon, faut ça dans comme oui. Nata kombo. Te autant na kombo te. Nata na kombo. Na kombo te. Ngamo tanga na ba kombo na autant na kombo ba tu autant na kombo. OK, moi na main nanga ebisinga. C'est bon, faut ça là. Et ça le peut bien. Ils ont un problème que na côté pe na sana mo 2 tableaux 3 tableaux. Et puis ça peut moi makambu. Comme 3 tableaux na ngana na salle. Comme 3 na ngawana. Mais peut ça peut ka makambu. Ma na sisi ko ça mo 3 tableaux wana yama ya bendanga mpanzi. Elle singa petit nanga. Oza bien. Couleur c'est bon. Oh là t'avais bien mais ngana peut so makambu. Kota mondo c'est pe là. Vieux. Nga tika na ngade ba mondo. Makambo ngo pesa yo na scène kaka boyo jour toi makambo fa pesa nga ba parole fa pesa nga il faut na répéter il faut na ça ni ba changa na scène kasi makambo no comprendre ni tindeni ba comprendre makambo ni tindeni tena ngo biwa pesa makambo o benyo makambo mo zo emisa kasi bisa pesi po nyo makambo kasi mo ba pesi nga na za lelo nyo makambo kasi apesa lo msuite apesa ki nyonso po lelo na za siko wapi apesa ki nyonso akate alongona ke lo apesa ki nyonso kama bino pesa yo donc veut dire OK dans la foule yo OK partout so le bina c'est isa parole na ye oh je te jure apesa ki nyonso donc OK na yo ya lemba comme ya lemba tant kende merci ya lemba ka poani poani te ngeringi ka lemba oh il m'a dit qu'il y a pesa là oh c'est pas de continuer kasi continue maman ya ngai banga bandite yo ya bandite yo ke na oka ya lemba poani te ngeringi po ngingi pe beta mali solo mais yo ke ka ya lemba poani po yo za lemba na beta pa lemba yo no lemba pe nyo sank ni na lemba sank sombali mais tu n'as pas tourné le bangi le bakasa vous partez ce que là tu voulais on tourne sinde kasi tu peux faire na place mususu toto kuta na biso to kuta na kana tournage kasi ara tournage va changer banda donc voilà abi petit nanga kanga mananga non pesa o makambo 4 mois c'est trop oko ozo makambo et voilà 4 mois c'est trop na kepe na vandi suna ndako nga bi simba te na vanda na ndam nga kime déjà mondo ya rezola nanga kaka ti pour nga bandi arkale anini nga bandi depuis 2011 te 2011 nga bandi moi kala abi nanga nazongi suna vanda ndako copine nanga Marlène Muto ba partenaire de crime oyangai depuis Grèce j'étais sali mère ya Malka Biela abi singa dona ko vanda bote pour nga lawani batsama na art na yana latte nazaki ka dona abi dona kovanda boite natalaki film no saki c'est bon kota banda ko répéter kota ko ngabi ya kuluka groupe mo bokota ngabi ya mayo kuta obenga ngabi ya kuta isanga ke ba groupe batu banzo tengina ba komo ngabi ti ya mo isanga ki abi lokaya mayo bisa ko kena groupe na e kenika na groupe mayo voilà na boti courage mo boika na laine la muki na su petite na nga Teresa Kamba ko otikanga na répétition bisika ozansi makambo andi bisika na bandelaki boulot na ma yama yabi ngai so répéter na chona 5 t atana ndoto na sutuka il faut o répéter c'est moi bandaki kopesa nga courage wana abandeka ko encourager nga bonga bino il faut na zongela na côté na répéter après parce que film ni oyo sala
parce que moi tout na suma mba temps YouTube va DVD ça parce que moi ba yemo auto loba mamdia ya YouTube déjà film ni o sali na YouTube et PC au vent et ça dit que non et ça ce la donne puis on a été film au pina on est mutu ni PC makam ka YouTube bo TVT ka ba Congo point oui non na te YouTube par rapport à tout ça à époque il y a DVD YouTube mais faut na telle pe en place na sur place est-ce que na dia ngano te na DVD na TV chaîne na no pe na TV chaîne na YouTube pe na za mais est-ce qu'on a bête est-ce qu'on a TV chaîne to mi pe ça peut valeur biso moko awa bon na c'est basé vraiment mine parce que par rapport à toute sa génération c'est rare bah na DVD au bout on a tourné na DVD nous on peut na TV na biso nous on peut YouTube et on peut na TV na biso bien sûr on a ce que na génération qui a modernement na YouTube pour ça na DVD pour ça là na DVD on a toujours que ça DVD là sur na YouTube film oyo sali oyo ebimisi mokili ngai premièrement nanu baye barango baye bi bape balobara ngano nano produit gagi ya makasi ya tongo na produit gagi ya makasi donc ngande dona gagi dona lala wana la na wana na sala nanga ba filmer na kota nanga ba filmer na koti mais là mais quelle fait la différence entre tourner film et la gag différence les ala wana nyo c'est théâtre nyo c'est théâtre mais gag ils tout du jour muto cha filmer na téléphone te filmer muto cha na téléphone ta quand on ka parti le roi gagi vous comprenez donc mais gag ba cha ngo na téléphone et panza yo donc et pandi malamoko film écoute te et na sala nga pe ba filmer na sala nga pe ba filmer na sala pe ba filmer za na ngo pe mais ngelo ke panzi ngana nuke na panza na binani ya maki panza ni mona bima na kata soso na kata maki so mona soso bina kata maki donc eza gagi tomo kota ce qu'on a émission sur Makambo relation ni oyo l'artiste dona azala kanyango na baninga ne mususu ya actrice aussi relation ni tentana na bon bon relation te relation est ni na relation na mutu te oui relation est ni bon relation za li solo par exemple somo li solo ka mbote na baninga no ya théâtre ya basi na zana relation na batuti ngaso na kutani na tourner si relation na zala nango ma copine Cardozo mille esprit la deux na ba ko tino Cardozo mille esprit la deux je vous savez là où vous êtes à part na relation te na relation te beaucoup ta na scène oh mon manifestation to vanda to lieto mille ezalate moto kutana ni mpande za Cardozo to lieto meli to beti maso na biso pourquoi o éviter baninga na théâtre soko tambola nzela mo boye beto libako faut éviter ngoti to sambela te mais tant yo sambela olobi te ngana baki tembe ngana baki nkona ngalo wa nzela nezo betanga libako il faut na tambola ngo kaka osuka na liwati so na comprendre bien ko na maladie so na comprendre bien c'est que bango bazali libako pona yo yango tambola so na bango te ah oui peut-être peut-être toi affirmons ko peut-être ça bon ah ouais parce que pas acteur comédien mibali ba vie na ngai loka ba ya Charlie Nongi vide loin ba vie na ngai loka ba lianza li sofote ba vie na ngai loka ba chuke lo moto ba vie na ngai loka modéro Seigneur Totokani mona mon président mayonnaise Chituka ba vie na ngai donc kota mibali lala na ola. So pourquoi ça trône mibali nous qui m'aninga no basi nga kola pe na mibali quoi na mibali nga na kola na nga vraiment na mibali poso za mibali poso na ba première moi passe ça pardon batba yo kate batba yo kate to tonga batba yo kate au monde te kendi bato ba ke ozala lisi ben monte ke so ke pe ba solo papa on obi ozala trône ba mibali na bien na filmer na ngo grand caméraman na boya ngo grand caméraman zwanga bien malgré taille S. Malgré taille S. Nakata misu na ngomona ni. Nakata misu na ngomona blé. Yo so mona lesbienne acha blé nakata misu.
Pourquoi boya nango mais so ba popo non zo lobela par rapport à ndena lati boye na ke nango na tika na kana de makam na nzoto na ke na Louis Vuitton na busi na nga mo sa papa ya papa grifté mais to bunda na kaka so kandi na ke na nga nango boye na beti jeep na nga mo boye ya pete pete ya musupe ko pumbu na ona mpepe yo so mona lesbienne na lati jeep mo pumbu na mpepe autant na e pumbu na mpepe bona leki ba cheka e fina jeep e pumbu na mpepe boni mbasa na ba tatouage. Là c'est bien d'abattre, hein. Nous luka yebe kiti wapi. Les gens qui n'ont kuna. Bon j'ai beaucoup. Non, parce que moi c'est mobali na linga mibali makasi ngana mwasi ya mobali. Ngana ndé boye biso. Ngana linga mobali makasi na linga mobali donc na mwasi ya mobali. Donc na bula ko bota na bula ka te basala ngaso banini moko boba misapi moko boba jemo boba zoba ku na linga ngoko dute ngoto mobali na ngoko umisa na ba jabu zoba te ba misapi bele bele na ndeni mobali ku to ko umisa na ba misapi te bon moi sisiko po na auto tuno relation lobi que ça va trop na ba image na ba basité mais oza wa d'accord on a que YouTube ba ninga no mo ku to mo lobelo ma oui na pesi bango lisu makasi na fuli bango boy scopé la chose est un peu grave moi so pe so tu ko tanga oza la ne trop et so lo mami apparemment que bini ba le comment so gi yepe lisusu moi c'est lisu makasi ya mobali ne ero to beta maso ba lesbienne ero ta la montre ta yo moko tinga ngi yo lobela kwa miki za bongo te est-ce que yo lobela maso buloko ero jomo babula ninga kuna sope na Canada sope wapi ngona sope wapi atala siko moi c'est on ba beta maso ba lesbienne abia atika ngoko wana yesu ko lobela sa mutema fiango atika ngoko merci la donna on tuna na artiste la donna bino bato ozwa otamsa na biso pe ba chroniqueur vous faites na bino ka boye OK mo ilo mo ezanga na otina o kingani be lesbienne kingani ba yo so mona pe na lobi boye yo so mona pe mutaza lesbienne ya leki na teka ndimi ke ngai na za lesbienne na tout si azala été donc de place boki na robeta pour bato tout ba beta masolo na nga na yebi bango le solo na yebi bango donc na bango pe na ba photo na téléphone na nga bon ça c'est un message to kanga pe na bango ba photo to solo na bango pe to lia pe na bango ba ke na bato ba beta lisona na makasi ba pesa ngo forme zana si c'est un message bongo to kota parce que ya message moi ça pe na clé botika biloko yo sa kitoko te bando na miso ba osa musala soko yembe na plateau bete biso musala comprendre neti bo na poser question oyo papa na bino ndi bolobela ki on trop bo ki ye moko aza à répondre et za bongo te puis bo beta ngo te sa kitoko te ta moi c'est kitoko bo ke pratiquer bilo za bo soto ana eza vraiment kitoko te oui bato to na bino ba mo na téléphone bongo na bien parce que muto nga na lia na iti na mila na ita ko tonga te faut muto tonga fa ba bien bongo siko yo so mona fan pa tonga ngi fatala ngati OK so talinga no te na te va tonga ngati do so tonginga se ko yebinga se ko yebi niveau na nga donc o yebi place na batami e nga batama te na batama musika makasi do ponga na zo ratan ya tonga na lemba ku te na bomba me pa muntu aleki batutu te na ko batu na yo na ko na lemba to na ni na lemba te lemba te nga bonso ko bomba na na ko o kilongano que nous faisons le foot à la bon mamelo na ngai bisika na bon mamela OK otalika ko bila dona na ba tatouage belé bola dona na fia pembe boya ba choko ne bango balobare wana ndi bango balobare fia ba choko boya ba pembe belé boy fi wana basuke ba couleur wana fi wana mala la tête wana bango ndi baloba bongo mwana mabe ya makasi po batu musu ba ina na bango ngani na vanzi awa je te jure alia na ngati asolola na ngati mais ba beteli kali solo na nga tokende okoya lelo to na makambo publication bokomi ba acteur to bité comme jeune abino to eza façon mo bokomo luka ndenge bo bimisa bo mi pesa makambo to benda so ba mibaya la baya na makambo etali ya ko ya ba publication ya ba partie intime ofandi be okbe mbinga ofandi mbinga publier et ça donne le temps bon bien bon temps ils ont bien bon comment la mater na bino te et ça la passi surtout les tinga na obana ngo déjà et ça la passi comment na kati ya moto ba obimisa ngo bongo parce que quand kati na biso onde pesa biso mambebele déjà so ba bimisa ngo bongo ekiti siyo ko to monde baninga musule lo so ba kiti ezaka ba kati na bango ne mtekiti si bango donc bato ba sala ngo bongo batika po vina no sukite aussi longtemps tu vivre et ils ont payé. OK. Tu vivre.
biso tout toara na relation na poto asengo petit melanga photo uswa yo moko sentiment na bolingo leki otindi photo mais yo peso basala ngo sepela te donc kosala moninga likambo oyo ekosepelisa ote yo za mposo sala ngo moninga eza bien te atanga iso de na sala ngo senge na tika eza bien te lo pe ko komelanga gloire ngo moto fa 3 biso parce que dilem eza deux choses et ça pas si repos. Nous sommes tellement précieux mais on est obligé pour la rendre l'eau encore. OK. Ouais. Au jouaka. Oui, au jouaka, ça là, on a une liste où il y a critique hôtel à Bani on a mususu. Les lots aussi aujourd'hui Mimi Kabo maman n'a pas ce mot de place aux ça. Aujourd'hui na maman n'a pas Cardozo. Tu sais bon mi balé au pona artiste moko au pona nai. Pour jouer à peu près j'ai mon bateau show. Ma préférée c'est Cardozo. C'est Cardozo. Oui. Oh, tu Mimi Kabo makui. Aujourd'hui toi qui gagne là-bas. Basi hein. Aujourd'hui Yomoko. Tu sais, par exemple, la princesse qui vous star pour jouer après pour tu joues en démonté à peu près tu joues en démonté la princesse tu joues en démonté na elo kwana ti na tu joues en démonté princesse za la mois d'août na na doute yo net na na net déjà ka bongo na so na koti duba oyebisanga yo wana yo ti yaka yo kitoko ko to tozui tokena bana mobali tozui acteur lokola président na biso Charlie vidéo totina famille nom na biso aigle voilà aigle te Charlie aigle voilà aigle aigle et pour nous bien aigle mon ponite voilà aigle donc on a bien aigle ba et tout ba otala ba ebi ke wana aigle OK tolongo wana wana pona nga wana oui ça n'engage que moi tolongo wana tout ce qu'on a jeune tonton quoi jouera bien tozui na koto otsa ni fâché kalombo le président fâché kalombo le président Adaïlo ba telema bango tout ba jouer bien mais ada kitoko on c'est la partie la partie dilem azaki na eli produit ndenge le billet tu comptes ce qu'on a revue de star tu jouera star et émission nous va partir belé Karim Yamadoyo ça moi Karim revue de star en fait il solo il y a star au taille na plateau na star au azate mais on va ça va combo misad numéro 1 2 3 il faut numéro moko total combo bima beti solo na le bata tu ba kacha bandela nini kacha bandela depuis babotanga on m'a une mission comme différente et qui est nette tara na kambo kariya maduma mbebele bona imela mbebele bote ouais chiffre combien ça un de la 3 pour mon corps 1 2 3 ouais moto fa 3 pour ça cette photo non 3 Illustar. Poni Illustar. Oui. Poni Illustar. Voilà, mais mon corps. Bon, il y a qui trop comme bingo. Non, comment moi bien. Mais toi là. Tout ça, bon comprendre. Ah, tout ça en terrasse. Tout ça émission. Donc tout ça vraiment dans la terrasse. Ça me vraiment nickel, bon comprendre. Tout le monde est libre. Il y a ça là. Oh, il y a libre parce que vous avez un cadre mort boyé. Oh, et puis si nous surtout liberté on a la terrasse mais toi libre ça oh il y a ça vraiment besoin tous on a ce qu'on a fait émission biso Illustar on a tout dans point Illustar peut amener mais question il faut que ça marche ko bon toi mettre ma solo il y a yo na Illustar oui OK ouais ça perso qui Illustar dans le monde bon on a relation na Illustar c'est ma soeur c'est ta soeur et puis pour y aller dans le monde il y a art
koya nanga na monde art koya nanga na monde art va comprendre yo quoi so ça bon de me que c'est bon côté les amis question réponse comment te yo solo yo na solo là ou bien ça question réponse ouais après faut ana na suka OK mais na solo là solo oui ouais on a ko expliquer bien Princesse Illustar c'est ma soeur et c'est ma copine Princesse Illustar ayara nanga toyana ye na ketika ye na tournage voilà na ça donc théâtre maman oketika ngai lobby na place boyebu tokutani pe tokei tokomi na place bapesi nga ba tableau et na sali ba tableau nanga o bapesa kinga comme mutuka ba moni ne pe ba tutilele lo kwana ezala so bana posta ya mutu moko boye ba moni film boye ba kisaka tilele ezala ba moni nga ba kisanga bongo na moi 3-4 tableaux après yama yo solo na yebisinga nous en a besoin au côté de vraiment la musindo et après n'a que répondre au yama ya lobaki pour na tika ki en mois temps n'a que répondre au yama ya lobaki donc so naza o naza lelo za grâce à yama oya Illustar te mais yama na bandela tu as posé question tu as posé question là Illustar yama yo mutache Illustar amemi ngai te ke yama yo zoaye camarade nanga abanda ko jouer non muto meminga na muto zwinga ngato bimina yo na ketika yo yama ya sepeli nanga c'est mon vieux ya tongo ya bangola to ya marabango yama ya biladona ngai na ochayo na scène awa il faut on rejouer mais na rochoka bongo bongo ti faut que ta groupe na sima ya groupe ne yama yo tsanga na banzonzinga soki na lobi Illustar no ko seli marampwani soki za Illustar no ba keza Illustar muto ayi to kenga na ina ketika ye Illustar pa ye na ngai teke yama yo tsaka ye na ba scène même pas vous comprenez ngai muto ayi to ye kaka biso mibale yama ya bi c'est bon mais faut que ta groupe asu no actrice na groupe na it asu déjà nga ba yo tika nga bongo te mutu na ibi ba yo tika bongo eza Cardozo na betata lisolo batu kaka na loba mutu ba yo tika bongo eza Cardozo mutu yo tika e momi Suzy Bantu mutu yo tika Cardozo pa ya mayo chaka ye na ba film na ba gag mwana nga donc nga sko princesse atika nga bongo te et ça là que yo peut obeti pe mutu pe coup d'état soit comme exemple là que mutu mo place mo ko boye ba no ko kenya mutango pas yo beti coup d'état c'était les premiers au monde de boulot quoi ça me rappelle déjà depuis ba botanga eloko na lobati na kota mabe na sala te coup d'état mobali ya mutu na zwa te eloko mutu na simba te place valobeza poste mutu na longola ye na romata te les ala vena mo maintenant boire trop boy to mona mo na boire trop boy pas yetu yo mutu mo boire trop na émission be panga na yibi mutu mo boire ka so ba pota simi ko mpa na nga et puis ya so pa na nga ba sala nga ngo déjà mais nga na sala ngo te na sala asana basa ka pe ka théâtre oh nous sommes comme te matanga yebi ya lo rankinya te même pas te ye mo place za so atali ngo yebi ke wana lobi na nga asala ngo expliquer-nous ça on dit ça on explique ayo ka ndé to boka mutu ayo ka ndé to boka mutu notanga na pe comme mutu route ayo ka ndé to boka mutu biso nyonso to boka ye biso tout ye pa ye ayo ka comme mutu ngaki luki na Facebook tini ba photo na ya bina sala théâtre atini ba photo na bato batala ba théâtre tini lié mutu pa salinga ba capture tini linga tala fio yebi ye ko to ka lobby ya bandi pe ka lobby mamba boyendeni na lobela ye pe fianga ye bina mais ngasko ba blo bon dérangeant non ngati bon toi qu'est-ce qu'on a conclu par rapport ya maman no solo là relation ce que yo na minutes on a Illustar minutes oyo après ninga yaki na yo no lobika mimo ya kana ye mais botika ba au moins na relation eza ya bien na ye to et ça mi cœur bo sola so to ba nganya o sola kana Cardozo te nabiti ke na sola kana Cardozo na lobi copine nanga on a partagé na ye on a kozana likamo bezo lekilanga na ki na partager na c'est Cardozo donc na lobi yango bongo mais bato musu to solo laka to sola to pesa na mbote ya likampo eza boye donc autant Illustar
c'est le mot où tu as son témano. Le mot où tu as son témano parce que tu as chité, parce que c'est une organisation. Et c'est le mot où tu as son témano. Tu as illustré. Et le mot où tu as son témano, il y a un localisme, une analyse, nini. Mais le mot où tu as son témano, il y a un localisme, comme il boit. Le mot où il y a un illustré par rapport à ce conseil. Ce qui peut comme remarque. Le mot où tu as son témano. Et le mot où il illustre, c'est ma copine, c'est ma soeur, à moi. Et malgré ma distance et quota entre biso mo pe 4 na biso to ebi pona ni distance wana et quota et là on a lobana illustar malgré marambu ya mokili nyonso place aux ali place oyoza eza la même scène eza la même lieu tournage sokuti place ba loba kombo na nga il faut boya ngo pour nga place na zaso ba loba kombo na ninga mabeni vitaka donc sokuti place ba loba kombo na nga nga na zai ya yo o yebi ya dedans donc sokuti ba loba kombo na nga na ninga mobo ya mabe fo boya ngo ou soit yo pe ko bakisa matabicité et ça mabe makasi po so na yo ki neti mutu lora yo obeti kombo na nga na ndenge moko boye eza kwa yo ki ngapela dona beti kombo na ndenge moko mabe et ça bien te donc zalara ndenge zalara mutu po azala a changer bien mutu po ça ni ezara moi passi mais pour nanga et là on a bano zalara ndenge zalara et garder kaka bande na yo ndenge zaelaka éviter kaka place ba lo ba kombo nanga na mabe ko bakisa te pour na yebi nanga mais ko bakisa te éviter ka yango nzamba pambola. C'est bon? Ouais. Ok. Merci. On va se relancer dans il y a maman la donna à lobby au sein de par rapport à la relation basée dans yena actrice et autre bien comme il y a illustre. Quand c'est dit sur le sur makambu, on a ya awa makambu tele kanara, on a ya nango. Na ndenge mo ya bien non pour na police ba mo de sur l'indemnité mission na ngai bote makambu to ko le expliquer no il va partir bani pour la polémique de dossier malgré que besoin aussi la on raté mais te dossier quand même et c'est une chose makambu yo poser en plus trois de réponses dans ça so benga ben donc moi moto fa 3 tu peux se rendez-vous non ya to c'est une émission na cadre non ya opelisa moto mais pour que tout moto pour makambu elikende nango malamu continue na place où vous la mingi vrai ou faux faut faire que moi changer mais le monde a même quand on a pris téléphone tenga mon autant la question là on a payé téléphone tu vois bon là téléphone ça kana femme gloire moi moto fa 3 personnes sur rubrique il y a vrai ou faux et soutien émission. Merci Gloire ma moto fa 3 maman la donna vrai ou faux ce que c'est vrai ou le vrai ce que c'est faux ou le faux vrai ou faux la donna l'actrice la donna vrai ou faux l'actrice la donna merci. Vas-y. Merci. Vrai ou faux, l'artiste la donna illustre Nasalia comme dans le monde des médias. Faux. Faux. Okay. Vrai ou faux, l'artiste la donna Abouta. Faux. La toute dernière question. Vrai ou faux, la donna Babi Banana Andrés. Faux. 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 Je la connais même pas. Je la connais même pas. Merci de comme l'émission sur l'émission la biso de la partie d'hiver. Ouais, tu me suis Cindy. Et là on a rebêté la moi c'était et ça et question liboso. Vrai ou faux le principe illustrant ta commission aux allélos. Muta commission on a zalelo zanzambe. Donc la canal là au fait. La canal là qui c'est que comme aux allélos. Mais tant on a zobeta li solo. Na bombité
Tu sais ça propre que vrai. Mutako misinga boiza nzambe. Nzambe to comme si biso boy. Oui. Allez qui la caméra. Mutachenga na scène za ya mayo. OK, mais ça dit que ya moya mono ezaki illustre. Oui. C'était c'est bon peine vitesse j'ai fait na boy. Vitesse j'ai non mono. Ami yo nena vitesse j'ai. Ke biso soto za top. Ah non voilà banga. Na banga netini vitesse à G. Makamunyo sona lobia na bangi te na vitesse à G na banga. Vitesse à G ngone nani? Ayo sani na kata makam na biso ye vitesse à G. Ah, te msu bino maya so te ami so on a roulé carrosse. On attend maman mutuka. Même pas. Oh. Quand vous voulez carrosse c'est ça va y la bon étonné ça la et moi Suzuki Swift c'est côté bobo donc. Ah mais apparemment au monde on a moi malamu. Ne ba tout ba no pembe mais na monde TV au monde on a avant ba so T. Naza moi mabe ya TV. Même na cause na même personnage hein. Faut dans la deux personnes différentes. Oh ba monde na TV fait za mutu mususu. On za libani fait za mutu mususu. Oui, faut dans un bongo. So na za kana personnage wani za mabeti. On est en amour tout temps. État célibataire, marié. Célibataire. Oui, na nengagé. Nengagé. Tu sais pas ce qu'on fait. Bon il les maisons en Taurus, boulot na biso Taurus, mamutu Taurus. Na nenga bien attitude moupe toujours to benda na biso nkoni. Attitude moupe to benda nkoni. Benda nkoni nini? Moupe. Moupe. Ba benda nkoni dona nenga jeté. Pali ko le lembe. Olingi moto siki sa te dans to benda. Olingi ko nyenye ninga ne lembe la limanda. Ah. C'est faut na ko mobengi na yeba soki lali. Katanga da kuma ngi. Kasi na lobi ti fona kika pe pona combat so lali moya na confirmer ngo zate. Lemba. Nini wana lemba. Lo mwa lemba. Bata makasi ne ba chaka esprit na boulot ne ba na lemba. Ah. Apa ta makasi ba to pe makasi. Ba comprendre que boulot za nini donc to lire wana de bana Charlie. Donc na lire penza linu place wana lire lisangu ko to lire ande wana. Donc ba mona ka biso ba code ba ya ande a. Donc comprendre que eza yo longola na nugi wana makanzi no seke no libanda ni lata yo sala msazo leka donc ba courage wana ya rane mingi kuna ouais moment de la fin na yo avant mabanga parce que tu na 3 minutes de ba sanga moment de la fin nga batu tu balingara nga ba continuer ko linga pe batu balingara nga te bocha moi li souper litori na bino bo comprendre qui est la donna na rananga mona mabete ça n'engage que moi. Ce qui peut pousser ni pembe na on comprendre que na ramona mabete par rapport à badbangi na loba menga na ramona mabete ba bazaka nzinga na nga ba etoliaka na bango to minaka na bango ba ebike na ramona malamu yo vanda na ngati to tourna petit donc on comprendre que o ya zakani mo mabete personnage o bomoni langa na TV eza ya musala na libanda na za mwana deni na chama papa na nga bendele toujours faire son âme dona kamba donc yo na théâtre wa mkoto mo mki ngana théâtre ba ninga ni bozana pour moi mo mki mkolo na mona 1995 place koko na ngai azali ayibi mamalobi ama 1995 pour moi age matati zala ba nakanga na ngai ko mata po makambo foi mata siko na mata age tendeni so nazo mata tena kanga ma age matati ba kama ba vikingana ba tranquingani to yebi bango ni so ba mataka age te wana etali bango même pe na ba journaliste ba to mususu ba mata age te ba tele makawana baza. Merci Libanga. Critique une émission de non, émission c'est bon, c'est bon. Libanga nabwaki mon papa chéri les courageux chimchini muchimanga na Paris yo yanga ya kati landu mavanga gardien moko babi mikolo vita et aussi landu mavanga mon grand frère chéri nous c'est quand on parlait nous to ba mère ya Malka. Et là je vois Lorenzo ya mwana Ricardo Zoumé Bogar Fifi Siwaston ma copine bayanga tu na ngami elash leta neri matata o yanga moko pona la taper moi bien boyé Serge KBG na Turquie balobi baba tata lati na biso yango ya Turquie mais et biso ka bien Serge KBG la dona la tara bien toujours Serge KBG Christian Kabongo di fo mobali Fallon mama Goussi
malgré écho maraté falon maman Goussi oyanga moro ya kati Safibou Kassa ma copine depuis Paris, je te salue, de gros bisous à toi. Bae tout bolinga kangai bae na bosani ngai pe na linga bino mingi Jonathan bolingi Grand Jongo Daxi Maka oyanga moko yaya ya kati mobali ya batu ya Niclette Mbaka mobali ya batu ya Niclette Mbaka Daxi Maka yanga moko ya kati Francis Kazadi Djogo. Des gros bisous à toi. Il ne faut qu'attendre. Il faut que tu aies un Tété boutique Tété na lemba balobi boutique Tété na lemba place ma papa la donne bimela ya kitoko boutique Tété na lemba balobi mère vanda wana na ngwendi na madame. Merci. D'accord. Merci. Okatanga boni non. Oui, okasibe na kati. Okatanga bonde na boaka Rita Lusamba maman kondi ma copine privée. Rita Lusamba. To l'extra na militaire je peux ça ba gwa ngo moto patron. Donc tu vas te inviter dans l'extra. Merci. Tout est bien qui finit bien. To komi na suka ya émission na biso na lobaka toujours nyoso makamukara c'est biso. Tu me un peu c'est un peu différent na ba misusu. Bientôt le 16 septembre, Karissi Dissou, nous sommes une année, et puis une année, nous n'avons pas Karine Yamalo TV, Karissi Dissou, une année, pas Karine Yamalo TV. Yo, ça, moi, geste, Karissi Dissou, émission, so, ça, du geste, ça, bien, non, au Bengi, tu n'as pas vidéo, non, n'a pas ça numéro T. Numéro non, et on peut ça. Oh. Banga songa na commentaire. Il faut le banga na pesa numéro. Pesa numéro maman. Numéro na 000090. Bon s'abonner la page Facebook dans la donna officielle, Instagram dans la donna officielle. Donc à vous s'abonner dans la donna officielle. Voilà ne boya na ba remarque ba commentaire na bino et ça nga bien numéro na 000090. On met ma beauté plein. Pas ma grimace. Mouta personne m'a donné na bien na privé, comme na privé dans 5 ans ça va permettre de rentrer ça là. Bon, mouto nous sortons une vidéo, nous tina ni na on peut na kati émission spéciale une année ya Karine. Il y a Karissi Dissou, il y a Karine Yamalo TV, il y a émission Nyoso Makambu le 16 septembre, le 16 mois où Mote Nangaï na nous sommes tous les Karissi Dissou, Mote Nabino, pourquoi pas à toi la référence de Tour Eiffel, Merlin Toya, Mote na offre Marie Bissiko Zali, et puis sans oublier à Georgela Lukanzu International, et Georgine Lukanzu, et Georgette Lukanzu, il y a bien un Mote déjà est commis, vous êtes tellement belé. Banga soka na boka nani na kombo ya Michel Leff le grand saoudien mbote na bisika ozali ce que mon émission oyo c'est plus ça qui bino bo pesa merci na kolo yo garçon wifi gag congolais boka ipinza bien garçon wifi gag congolais boka langa miroir de bandal miroir de bandal miroir de bandal boka ipinza bien miroir de bandal babisoki otali au monument moko bandal katakata ba réseau El King Emmanuel boka ite na boki te boki te te comprendre te katakata ba réseau El King Emmanuel katakata ba réseau El King Emmanuel mbongo bongo ya soki yete na ko ba boka na émission bon bis va tellement ba monio mbongo no et ya kati ça c'est mbongo ba parce que la pierre coûte cher hein. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien sûr mon émission et c'est plus ça qui vient ça merci encore le soit plus et pourquoi pas à Karine Yamado pour faire une chaîne comme la Karine Yamado TV et à gloire ngomba motofa 3 babi mutumo ka ça misala batuni ça tout OK Karine Yamado merci na occasion au Pesibiso Karine Yamado te pourquoi c'est na boka nani pour botelinga bien le sommet mismo amabe otenga mismo asuka Karine Yamado de gros bisous à ta place aux ali moi si mo taille nzoto balobi yo nde bakamu ngabla bo mbena ça ko bo non c'est nga libanga ça so bo ani on c'est la alliance bongo yo ko boka elelo boso ya bali otelo biso boki sumu obaki sumu ba ko kata ngote ko tika la bongo pona nini
lobe on so na mobali na so bosaki biboka boka mibali kana ba TV babala ça il faut pas ce qui peut émission aussi là et si la merci to comme na souka ce que mon émission c'est ce qui bino pesa merci na Karine Yamado passer sur chaîne na kombo ya Karine Yamado TV et glongo moto 3 pour y azaki wana réalisation sali musala oyo bato misati bako sala nga sali moko et puis na ngamo Karine bisu na azaki wana pour na ko sala bino musala donc on est toujours ko s'abonner na Karine Yamado TV abonner vraiment massivement à to sala bino musala tous les diaspora soy boye king là ça bien qu'on fait yango chez Animaf et dans la ville ce boye ka na kata ville tout cas chez Animaf et yeban tellement trop bon là que ça bino alors on a musika tika na boulevard ce boye na boulevard wana tout cas chez Animaf bon là que ça bino donc espace kitoko yango et yamba kibiso et pas yemoko irachomba adresse mavungu bon abi mbali moko ya kitoko ya boga soko letani ngotanga na miso 5h bombote na yo merci espace no pesi biso pour que to enregistrer émission ngana bino to kutani na mikolo ekoya aba sala ntabe ya kitoko ko lenta bomela secret donc ya classe tina kati za kitoko ya bina numéro 1 ngana bino to kutani na mikolo ko ya au revoir.